lobby mokolo ya lomingo kamikaze moko a explosé ceinture explosive na ye na Beni. Tozwaki temps ya kosala enquête service na biso ya renseignement baye komona ete ezalaki kamikaze d'origine ugandais. Kombo na ye ezalaki Ngudi Abdallah, asalaki na kati ya ADF mbula ibele, azalaki pembeni ya commandant ya ADF oyo bayebi na kombo ya Amigo azalaki moko ya ba commandant oyo baza chargé ya ba recrutement ya ba nouveaux adeptes ya ba ADF. Abdallah abandaki komeka kosala ba bombe artisanale grâce ya batu oyo bautaki ko recruter na ba pays africain mususu, notamment Mozambique na Tanzanie. Bande bayaki kopesa ye makanisi wana asala ba bombe et puis a banda kopose yango na kati ya ville ya Beni. Dieu merci parce que mutu moko te akufaki côté population, mais ye moko kamikaze a manipulaki mabe bombe na ye explosé akufi ye moko, mais batu mibale bazaki pembeni babimi kuna na bapota mike tomemaki bango na l'hôpitalo ya Beni.